Bomambo na yolobi oza bonsomi na mayematali misolo. Mbote mpe boye malamu na microfinance RD Congo. Chaîne o ezali kolakisa bino lolenga ya kosaela mbongo na bino mpe kopesa bino basango na mayematali secteur financier na RDC. Bokoki kolanda biso na Facebook, Instagram, LinkedIn pe YouTube microfinance en RD Congo. Na video oyo togoyi kola boni komongisa yambo makambo ya kosala nango mbongo to ba objectif na biso. Nazali Giton Kabongo, formateur en éducation financière. Lelo togoyi kola boni kosala liste ya ba besoin tozalaka nango par rapport na mbongo na biso. Boni kokesenisa ba dépense mpe kotia yango na molongo. Boni koyeba biso na biso eutaka wapi. Yani boso total la liste ya ba besoin tozalaka nango par rapport na mbongo na biso. Ndeko ba besoin na vie ezalaka ebele mpe esilaka te. Kasi misolo pona kokisa yango ezali muker na yango esengeli kosaela mbongo na ba besoin oyo ezali programme mpe ya ntina. Besoin koki kozala kolia, kolata, kofuta kelasi ya bana, kotambwisa activité, kobala, komela bière, kosala ekonzo, kofuta nyongo, kosala maternité, liste ezali molai. Liboso ya kokanisa bière, ezala sûr que bandi ezana ndako, mpe loyer esi efutami. Ba besoin oyo sengaka mbongo mingi ebongi koprograme yango na kosalaka ekonzo. Tozwanda kisa ya acompte ya Minerval ya mwana ezali $300. Soki na salaire okoki kosala ekonzo ya $100 na banque kobanda na sanza ya juillet te na septembre okozala na $300 na pete nyonso. Ya mibale esengeli kokesenisa ba dépense mpe kotia yango na molongo. Yeba te kolia kofuta ndako ezali dépense nécessaire ezelaka te. Minerval ezali dépense oyo okoki koprograme pona temps moko boye. Komela bière ezali dépense oyo okoki tokoki kosala te. Maladi ezali dépense ya mpoasa. Soki eye eke obombaki te ekozala pasi. Ya misatu toyeba misolo na biso eutaka wapi mpona koyeba lolenge malamu ya kosala dépense. Ndakisa ndeko wewa aza mutu ya taux du jour. Esengeli ba dépense na ye ekokana na bozwi na ye. Soki aza na projet ya mbongo mingi esengeli asala ekonzo. Travailler en entreprise songolo azwaka salaire, donc esengeli abongisa ba dépense kolandisama na salaire na suka ya sanza. Ya motuya ya kobomba ezali nini? Kana libela maye kosala nango mbongo lelo mpongo kokisa yango malambo lobi. Kanisa oyo lingi na bomoi na yo mpe zwa mokano pona kokisa yango. Na video ekoya sima tokoyi kola budget ezali nini mpe basalaka yango ndenge nini. Ekosunga yo pona kosala programme ya ba dépense kolandisama na misolo na yo. Mpona kozanga te, abonnez-vous sur Microfinance en RD Congo, YouTube, Facebook, Instagram pe TikTok. To benga biso na téléphone, to pe na WhatsApp na 085 13 06 837. Kobosa na tendeko, bomba mbongo na yo. Microfinance en RDC, le pouvoir de l'inclusion financière pour une RDC prospère.